Pas profiter de votre image. Bonjour. Você é de Guiné. Jogo. Non, il y a des histoires qu'on ne peut pas nous proposer. Oh, ana jipu na sima na biso. Okay. Bonjour. Bengami na kombo na. Comme on a dit au Papier Junior, on a dit coordonnateur adjoint et cellule de recrutement et implantation. Mais tout le monde me belé à on a 4 registres des animaux. Pour soutenir, pour accompagner nos conditions à INC Vital Camer pour les amis de la chef de l'État, invité qui est parquet à grande distance à Maquis. C'est procès qui est de moto moko abi makambo koleka na kati te donc ozela makambo soki esili nde tokoyeba verdict balobi bakati nini alobi nini ye asami nini na kati kuna makambo nini oyo alobi na kati me nakoyebisa bana bana Congo banso bozala kimia mokonzi ya INC aye koloba babengi ye po atémoigner parce que mpona makambo ya 100 jours ye aye nde koloba aye te po bakanga ye aye koloba verité ya makambo ya 100 jours tozela verité koloba bientôt la ekosila bayi na kati biso toyi libanda dans quelques instants yokozwa verité ya masolo et puis mpona makambo yango esila kombo ya Vital Camer elobamaki to Vital Camer a détourné mbongo ya 15 millions Vital Camer a détourné mbongo ya 100 jours et puis 100 jours fo bana poto boyeba ete 100 jours ezalaka kaka te 100 jours ezali banzela mpe
soit nzela ya Avenue de la Foi na aza mwana de bonhomme na mwamba soit Avenue Bokassa soit ba maison préfabriquée au basali na kancha c'est lelo na kancha sonda ko ko ba mabe ya kiseke que oye ba position normal avec comment Aoudja. Ce qui doit être fait. Tango toyebisa tata na biso kamera yebisa baninga maponami tango tokenda na ka church maponami ozala na 2017 bato yede pesa basala mugulu baboya kamera yebisi na 2017 kutu date wana ozala te maponami ozala na 2018 batia nini bandima te tango tokenda na 5 date nini oyo baareta kuna tango baareta maponami yo salema na date nini qui avait raison? C'est Vital Kamerhe toujours, Vital Kamerhe azaneti Moïse, Vital Kamerhe azaneti Josué ya Bible. Siko mutu oyo azo prône vérité. Azaneti Jésus, bandimela kayete. Tango ba événement bo bandaka déjà courir déjà ba événement, c'est par là qu'on commence kinganda zaki na réseau. Yango soki lelo biso toye awa. Toye awa pona complot baninga ya IDPS bazolinga basala contre Kamerhe. Complot yango bango totuna déjà bango maintes fois. Tosololaka na bango. Bango balobaka que non, on ne veut pas de lui parce que aza muluba te. Oui. Aza ya IDPS te. Oui. Que non koki opanda wana te directeur de cabinet te. Il faut batia o ya bango. Siko bango abandi okanisa na makanisi na bango que non, Vital Kamerhe ndenge aza wana eza cadeau to soit eza faveur. Eza faveur te. Pouvoir on accord à Nairobi. Batu ba parrainer accord ba grande puissance. Bazali. Que biso na INC na IDPS to gérer mboka to kitozui bokonzi assemble pendant 10 ans. Après 10 ans, c'est maintenant que chacun peut prendre son chemin. Tango toye awa. Kamerhe tando na za mtu ya mayele. Abundi à convaincre le peuple congolais. Le peuple congolais apprécie Félix Bokonzi parce que na kombo ya Kamerhe. Bapesa Félix Bokonzi na kombo na yete. Bapesa ye Bokonzi na kombo ya Kamerhe. Kamerhe ne mutaleka partout à convaincre le peuple. Tango tokenda na terre tango ngo tolongwa na Nairobi. Ndeko Félix aibisa kulutu Kamerhe. Nga na yebi ata territoire moko ya Congo te. Yo nde oza la directeur ya campagne. Yo oza déjà double bra. Oza déjà na double brassard. Yo nde mutu oibi tous les villages ya Congo kendo sala campagne. Kamerhe aleka partout. Azotambula na babwato, azolakisa Félix, azoprésenter Félix bana Congo baobino tu bo croire epa na ngai pendant des années bo pesa ndeko na biso yo chance. Toka mamboko elongo moko. Na boyi mboka totika ngo na maboko wana ya batu ya kabila bomoni ndenge babomi mboka. Commence à faire son travail. Et le directeur du cabinet du président de la République, dans ma compréhension, s'il a accepté de venir répondre, c'est tout simplement pour donner le premier exemple. Le premier exemple, c'est tout simplement, il est venu ici non comme prévenu, mais il est venu comme renseignant. Parce qu'on l'a taxé un peu de beaucoup de mots d'Israël. Et il est venu pour répondre aux griefs que des fois ça vient de la diabolisation, répondre à tout ce qu'on lui accuse. Mais cela ne doit pas être une occasion pour les ennemis de l'unité, c'est-à-dire des tickets gagnants, d'y profiter. C'est-à-dire, l'IDPS et l'INC, nous resterons unis parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire, moi, tant que gardien du temple, je suis venu ici
pour voir comment la justice commence maintenant à faire son travail. Ça commence par celui que moi j'appelle de tous les temps, de tous les jours, les directeurs de cabinet, mais ça va frapper tous les gens qui ont amené le comportement de trafic d'influence que moi j'appelle la lingala, lié ça punda punda memayo. Ça frappera tout le monde sans exception parce que nous voulons que notre État soit un État pas beaucoup payé. Il a accepté de venir, c'est encourageant qu'il y ait l'apaisement du côté de nos frères de l'UDPS et du côté aussi de nos frères de l'INC. C'est ça l'état de droit que nous avons eu à demander. D'abord ya liboso ezali ko pesa bino merci na ndenge bo se déplacer alors que mutu moko te ba benga kié kami bete ana maboko biso moko nalingi na se rassurer est-ce que mutu aza na masque na ye o coronavirus ezali mutu aza na désinfectant l'essentiel bandeko nalingi na se rassurer ke mutu na mutu aza na masque na ye. Est-ce que mutu na mutu azali na désinfectant na ye? Message ezali boye na kati kuna masolo esi ebandaki leader na biso ya UNC bazoyoka ye déjà na invitation bapesaki ye epai ya procureur awa na bimi pour ke nayesa bino ke nyonso ezoleka na ndenge elongo bani tozala na kimia totia mobulu te bapolisier bazali bapolisier na biso tozali na pouvoir biso tozali peuple congolais elongo na bango tozala bomoko boye te nde nazali koyebisa mpe na bandeko na biso ya la police bamilitaire UNC bazali awa bango bazalaka bien éduqué boye te mutu moko te akotia mobulu awa mais pour que audition et continue kosalama bien esengeli topesa occasion ata na mutu moko te oyo akokaki kozala na likanisi ya mabe nde nakosenga na bino en tant que porte-parole biso nyonso totia na se na kati mokonzi alingi koyoka mobulu te tokozala libanda ti audition ekosila tokozwa mokonzi na biso toke na ye na ndako boye te Ah,
Oui. Alors, ce qui va faire cette invitation, les abos et alors, ce qui m'a camboé, c'est mon qui charge les amakasi, pour pendant la dame, à vous qui ne la scène pas. Alors, parti à cette invitation, il y a pour répondre à l'accusation de bâtir. Donc, c'est ça clair. Ce qui m'a dit après le débat, je souhaite que c'est un exemplaire à votre prison. Et puis, c'est la première fois que le Congo et Congo va interpeller un homme, une grande personnalité comme Vital Kamerhe, le directeur du cabinet chef de l'État. C'est que nous avons ça dans notre pays. Qui va nous lever?
Okay,